Il a le monde entier dans ses mains. Gloire à Jésus. C'est que là, il faut tout ça. Témoignage Jésus est belé. Témoignage Jésus est belé. Maman, na biso Olangi, est-ce que ibaki? Olangi Osho. Maman Isabelle, on a ibaki. De loin ou de près? De près aussi. Ce qui prophété sur ya longola ka maman Olangi na parc wana eza Liliane Esther. Longola ki na parc. Comme elle n'était pas facile, hein? Elle était une femme. Quand tu la regardes, elle te dit ngaba fixa ngate. On fixe nga trop. La paix c'est le Seigneur qui donne, hein? C'est pas tant que le baka paix à son âme te. Nzambe nda paix saka kimia na bumo ya mtu. Ezana makamto solo laka atombo kaka un peu moins makasi. Tant que commis un jeudi message wa nekokisami. Ekokisami une dame qui s'appellerait Rose Lessi Azubato. Maman Rose Lessi Namoni il y a quelques années. De quoi prophète Denis? Ouais, je la connaissais pas. Mais Maman Cheka est encore vivante, hein, maman de Moutouakei. Mais aussi Maman Cheka est solo. Maman Cheka ayebi ango bien. Ende mon Elisabeth. Yebi saebo. C'est Nzamba ebaki Elisabeth Olangi. Bon Nzamba yeba mutute. Nzamba yebi bato nyonso même bato maboma Nzamba yeba. Nzamba yebi. Message neto Nzamba na opesa maman Elisabeth Olangi. Tango komi na stade Nzamba lobi na ngakende yebisa longola bato ne na stade. Aluka bisika ketia bango. Bato mama wana. Bato mama Elisabeth. Alongola bato na ye na stade. Aketia bango bisika kotia bango. Ngaso na yebisi okomo Nzamba benga bango osepelate. Tango na kei na message Nzamba lobi alobi moi c'est atika ngate oya lukuta penza message ya lukuta nabi Nzamba bina beta maboko na beta na kankunduluila na tele po etelo la elongi tunaki ka question mo soko yebi maman Olangi to couple Olangi même to pe dossier mo depuis mané ko leka ko circuler to moni ata maman moko te ya ndeni dossier parce maman moko ta tikalo loba na likambo wana dossier moto yebi yango te to koloba ngondeni Dieu oyebi notre sœur servant de Dieu Aksa Olangi. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi bikamo na bunzambe na yo tozongi kopesa yo merci parce que mikanda na Nzambe elobi na kosala likambo nyonso esengeli tobondela yo tosenga volonté na yo lokola Josué oyebisaki eke na yebisa yo ke yambo ya kosala likambo nyonso ni kozwa engagement ni kosala musala bondela ngai mpona volonté na ngai esalema kolo tomitiki na se na loboko na yo esantu mipepe mbonge maladi kufa eleki biso bato ya masumu mabe koleka obateli biso ti tomona na liso elongo na mwana na yo lelo kolo na nkembo na yambi ye na esengo mpe na pamboli nzanga na lelo na pamboli maitoko solola na ye kumisa yo topamboli émission ya mokolo na lelo tosengi makila na elonga mapurifie biso mawana bunzambe na yo ezipa biso mpona ntina ete nkembo na yo etalisama biso tokitame yo mata mpo yo nde oza Nzambe tozala conduit par le Saint-Esprit du début et à la fin de cette émission kolo tiki ete émission eye etouche mokili mobimba ndenge yo otuninga olobi me lamuka kanguka na munoko na yo babota yo nango elakisi nini elakisi soyez délivrés. N'est-ce pas que je t'ai donné la mission de délivrer les gens? C'est ça kanguka kolotika ozolokumu. Merci pour la révélation, merci pour la grâce na yo ozosala biso mikolo nyonso tika koya victoire elo na makati na biso elonga na bunzambe na yo etalisama
yambi bana ne ser on a plongé na makila ne longa ete longa na yo talisama ebandeli te suka na kombo na Yesu Kristo to résister contre moi ni Satan ni sala na ye nyonso ya endurcissement du cœur nguya nyonso ya ba incrédule ya hypocrisie. Des hypocrites ne verront jamais le royaume des cieux. Ba incrédule bakomona te bokonzi na Nzambe. Tikete mitema na batu na mabanga nyonso ebongwama ekende kopapama na mupanga ezala taye ekoma mitema ya misuni pona koyamba ainsi dit l'Éternel pe kobongolama koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi pona tina ete eshele ekita pona bokonzi na likolo topamboli yo Nzambe munene mpe tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Mais il a aussi besoin d'amour. Amen. Le ciel est mon trône, la terre je vous ai donné. Shalom. Bonjour chez vous, peuple de Dieu, et bienvenue chez les Nazaréens avec la princesse de l'Éternel, l'évangéliste Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci dans cette année 2021. Aujourd'hui, je suis dans la joie, comblée de joie, parce que le Seigneur nous accorde comme invité maman Esther Liliane Tayo. Donc la prophétesse, c'est bel et bien elle mon invité du jour. Avant toute chose, Yves Bolofa, Alain Kiakala, mignon bébé, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi, le Maître Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Je nous informe que Jésus revient bientôt. Alors dansons Losako Mokonzi, Papa Gilabala, chez vous. Okay, toka hapo. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Mon âme bénit l'Éternel, car il est bon, car il est digne de louange et de l'adoration. Ce cantique a fait plaisir énorme à Papa Guy, à la famille Les Nazaréennes, aussi à Papa Guy, comme je disais tantôt, Papa Guy Labala, Maman Lauriane, Maman Louise, et j'en profite aussi encore et toujours pour vous souhaiter nos condoléances. Donc on est ensemble, nous pleurons ensemble avec vous, c'est ce qui dit d'ailleurs la parole de Dieu. Marlène Bouillaya t'aime beaucoup depuis l'Afrique du Sud. Nekab, ma sœur, de chaque instant de tous les jours, que le Seigneur te bénisse, te garde
Je dis des big salutations à maman Betty, Kokilea, ma maman chérie, love you so much, et papa Deyo. Au papa maman Foura Tabou et papa Kaïs, na Libota Mobimban, donc Mungu akubariki. Et je dis des big salutations à maman Marie-Claire Kawa, à toute la famille, maman Madekebani. Donc là, je ne manque pas pour dire bisous, bisous ma maman et papa Bruno. Au départ, je disais que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Liliane Tayo Safeba. Et à un moment, après un moment, le Seigneur nous accorde encore cette occasion pour présenter cette émission afin de bénir les enfants de Dieu. Maman Beauté. Beauté, maman Ngai. Bonne santé. Nous ambazo sunga. Baleleki, tout ça qui est émission, tout le monde qui santé, zala qui moi, ya koninga mabato ba tuna ki biso mama za bien te. Omoni eza musala molimo eza ndenge wana. Quand tu prends la charge de mokili mobimba ndenge balobaka, il a le monde entier dans ses mains. Charge wana eza bato baza malade, tamusu yo za malade te. Musala molimo yango wana oza malade te, mais mutu aza malade yo zo sentir yango, mutu aza na koma yo zo sentir yango, mutu aza na boye yo zo sentir. Donc charge wana ozo sentir que ça ne va pas, ozo yoka ke olingo kata mutema, mais c'est pas toi. Eza bato yo bazana musala wana. Pourquoi? Parce que ba pension musala délivrance. Alors juste que si ça, il a fallu que zonga na mabolongo ko le bonde la pona tina boye nzamba nikumisi pona yoki bandeko ya yose babengi balobi non botia susu en direct parce que biso kaka depuis musala wana nzamba sala ki boye lobi nzamba zaki na ko bandeko ya kuna su babengi non bato mamoya zaki condamné na malvirus na bango kuna na bomboni azai na coma profonde, mais nzambe na yo kaka tango lobi ke to bonde la pona boy to bonde 3 jours après lobi azo solola na bana na ya à travers vidéo na mobile na ya azo lela na téléphone azo kokoloba te abibo so botie en direct lisusu to ko témoigner nzambe bandeko na biso ya Allemagne oyo batiaki na quarantaine mwasi azemi azwi virus wana zemi nepe ya liboso mwana bato baminganga balobi bameme na hôpital bango babitokotana na ndako bakoti na ndako batuni mama nzamba alobi bameka te so bakee na ye esili ebongo sikoyo tokosala ndenge nini batie ndako mobimba na quarantaine likolo na ye mutu azokende abina azokende azokata motema azokata donc azokende nzamba abi te tobeleli nzamba mystère kanguka esalemi délivrance esalemi kuna nkembo na nzambe etalisami siko azobenganga mama je suis en train de travailler à l'ordinateur les cours que j'avais azana zemi mais azana l'université bakour nazaki nango nazo travailler maintenant ça va je vais très bien maintenant est-ce que tu as mangé oui d'ailleurs moi-même je viens de préparer quelque chose talana munene na nzambe na Londres ezaki na musali na nzambe ndako mobimba ye mutu azako kumba charge pasteur na biso abeli donc tango akene hôpital abiba to nyonso bazomone babime yo beli combien de mois bo okomi monstre non bokotisa ye kuna azana virus abenga na bikima kota na mutuka bazongiso na ndako soki okote okobima te et le Seigneur a dit ça talande bikama na nzambe zaka tango azongi na ndako mwasi na azobenga bimama tozaka obligé okende hôpital parce que awa nazomona loko azokata ele akata te toza mardi nzamba abi tozo sambela boiti vendredi délivrance guérison et miracle bandeko tokomi jeudi mutu abiki alamuki ye wana azwi mutuka akena nko se présenter na musala akomi kuna curiosité bazotuna ndeni okondibo ona kenanu bazwa makila nzamba lobi bazwa te tokomi vendredi nyete awa na 11h azai ko benga ngaya abi na mona nanu nzamba bongo te. Donc c'est l'Éternel d'éternité en Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, gloire à Jésus. C'est que là il faut tout ça. Témoignage Eza est belé. Témoignage Eza est belé. Maman na habité
de son vivant maman Nabiso Olangi, est-ce que Ibaki? Olangi Osho, maman Isabelle, Naibaki. De loin ou de près? De près aussi, oui. Je suis allé donner des messages aussi avec Sakombi Nongo plusieurs fois. Ok, n'a papa Sakombi pas naï. Rendeki n'a pas Sakombi, tango bazali na parc. Soko ki profiter so ya longola kama maman Olangi na parc wana ezali Liliane Esteatai. Longola ki na parc wa? Parc wana yebi parc ya Zandute. Longola ka asalani. C'est-à-dire quoi? Le message que le Seigneur avait donné Nzambe alobaki to mona maman to yebisaye que alongwa na parc. Alongwa na parc aluka place atia bato. Parce que baoya ko beta masasi eza na le 2 avril 1994. Le 2 avril 1994, Toluki, Tokende, Tokei, Tomoni, Topesi message, Joana. Comme elle n'était pas facile, hein? Elle était une femme. Quand tu la regardes, elle te dit Ngaba fixe ngate. On fixe nga trop. Donc elle menace un peu là. La paix c'est le Seigneur qui donne, hein? C'est pas tant que Tolobaka paix à son âme te nzamenda paix saka kimia na bomo ya mutu, parce que c'est lui qui juge le mort et le vivant. Na paix si message nzamba paix sakinga alobi siko soki na longwe te na parc asoko longwe te na parc. La première des choses, collaboratrice na yo moko akozwa grande partie ya bato ake na bango, et puis ministère na yo ekokabwa na 4 parties. De 2, de 3, bakoya ko beta masasi a pour Mobutu a proposé yo président Mobutu à l'époque a proposé yo OK ndape son médaille. Ce qui on dimi ko kende. Biloko nyonso bakoya ko beta masasi a bato ba kufa na kati ya parc, et puis ba msuba okende kufa na hôpital. Abinyet ngai nzamba pesa ngai parc. Nzamba bité parc eza batu nyonso bima kuna na kati ya parc tala eza na makamto solola ka atomboka ka un peu moins makasi. Bon, nga lokola lundi la fena kende nga ko sa tourna ba Congo na koma timwanda ndenge nzamba tinda nga tongo etani na zubus na basor na zaki na bango pona tina okende pa nzamba lobaki tokei tokomi na Matadi. Tozaki logé na quand il y a Zahir Sep à l'époque. Mukolo aliboso tango tokomi pa batu toleki na télévision na bango batu ya Maos na batu a Crisco, batu a Maos ba weleli bazui biso ba pesinga séminaire à 4 jours. Gloire à Dieu. Na kutayi bango en jeune to continuer basi ba bandaki mukolo moko to continuer jeune to sali mukolo moko 2 na tongo pa tomoni bayeko lukanganga ekotonga na zalimba bato bayebi to non balanda ya parti ya Maos, et puis bato a Crisco papa Kabela na kanisi azana États-Unis soki azana nous vivant baye mutongo nani mama Sheka, docteur Sheka c'est qui? Docteur Sheka za mama oyo azali kosalisa bato ba cure d'âme na ministère à combat et tout. Malgré que moi je n'ai pas prié avec eux, nazali ka okende pe sa message sur Nzambe, le quoi sentinelle tout. Donc aye babino maman tellement que basala ki mom sala boye azope mamuke ye pa alobi azozela azelaki tango tobimi tolamuki tobimi baza kozela bino na ye kobima wana tomonani na mama Sheka na basor nazaki na bango. Mama Sheka pesi une lettre écrite et pas ya mama Yemoko na excellence défunt Sakombi Nongo et papa Yemoko a commis donc ba combien on a batu misatu ba signé abino il faut zonga na Kinshasa pona toya ko sala musala na Nzambe pona bango il faut na ya basala nga délivrance pour to sala musala na mama ngabi mes problèmes ezanini non problème eza que message yo pesaki
au pesaki dimanche et pas ya maman na tongo avant bakende na adoration tant to komi un jeudi message wana ekokisami une dame qui s'appellerait Rose Lessi naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Azubato, j'ai pas connu ni de près ni de loin. Azubato, maman Roseless, namoni il y a quelques années. De quoi le prophète Denis? Ouais, je la connaissais pas. Na Charles Luce. Na Charles. Alors, voilà. Azubato akena bango bato ebele alors maman kuna eza maman tindi alobi tala ba proposer tala soko zongi po sala musala tala jeep eza ndako eza nata nabi mais maman Sheka est encore vivante hein maman de mutake mais aussi maman Sheka ebili solo maman Sheka ayebi yango bien avant akenda Angola ayaka kotala nga azana makambo nzamba alobelaki ye ezala pona bana eza pona ministère ayebi yango malamu avant mobali na akufa nzamba alobelaki ye mama Sheka ayebi yango bien soki atali boyabi o akoli je crois que mama Sheka sa akoli siko parce que l'air wana nazaki jeune net yo eza na 94 c'est ça. Tango na tikali kimia ya zolo ba na yoki fuwe zolela na matoi na ngai shwa so ina yoki boye akangami na bisenya nasali soni nzambe nasali soni nkolo nasali soni papa non retour tu es dans le chemin de non retour ti okoma mwanda ozali kokende kozonga te na yisi mama Sheka nga bibo
Maman, ko pesa message nga naza sentinelle na yebisa kibino. So kaka batindinga na ko pesa nga message za na una problème te. Mais kozonga na yondengo ye na Mercedes no na ke tozonga kisasa te. Nzamba zolinga te o mama bondela na no se concentrer ngabite ya ngeza na eza bongo te. Eza ndengo zolobela te. Déjà ndento vandi wana kolo alobi ke na mekate naza na chemin ya okendeti na mwanda non retour donc il faut na koma yinga na koma chela na koma boma na kendeti mwanda donc na nzela ya kozonga te en tout cas limbisa ngai na bato na bango limbisa ngai to solola kinzamba lobeli etala na mbula boye kozala boye etala yo ekozala boye etala ekozala boye tango pe yeko salema aye ko lukanga lisusu aluki adresse ti aya na ndako place nazala ki voilà nde nga na continuer na sali musala na sisi na bato ya Maos tango na sisi to travailler un peu na bato Crisco bato chela bazaki ko pressé o bato ya boma basi bayaki déjà na yebite makambo ezali ko salema na ndenge nini. Je crois que za ndenge ozo ko sa musala na kate tonga batu ya kuna ba msu bazawa na to sango ezo kende ou comment je ne sais pas zambe ye moko atambise makambo naye bon tant to sisi musala awa nzamba sungi batu achela ba yeko zo abiso et pas ya papa azaki directeur ya Bralima kuna nde bongo boye banana mamolangi mamolangi nazai ko pesa pe ba message nde boye to yebana na mamolangi na kenanga na keti na keinga na yinga ba komeli bato snel ya yinga je crois que papa zalaki nanu na snel papa Olangi papa Joseph Olangi azaki nanu na snel ba komeli bato directeur ya snel ya kuna ba loger biso na ndako ya snel ya yinga to silisi bon moment avec maman Olangi. Non, je n'ai pas travaillé avec elle, malheureusement. Malheureusement, mon problème, même de loin, même de près, malheureusement, mon problème, c'est, comme tu es venu, non? Je te donne le message prophétique à prendre droit à laisser. Au gangeli nongai, au sali, so indengeni, c'était comme ça. Maman, non? Maman Olangi. Alors, gangelo. Makasi. Ah, la gama segite. Ala ukangela nga makasi ngona zai mwana mukelo kwayo abiyo na age na yo go fixanga bonga ba fixanga ndenge wana te tala kende sambela nzambe no wana nzambe apenga na za prophète te mais nzambe apesa ngai boye soko yo kaka mama Olangi alongwa kana stade tango alongwe na park nena komko tuna nzambe yango likambo nini ugo nzambe gotinda mtu msute papa na ngai otinda mtu msusu kuna po na yeko tango balongwe na parc makamba ba masasi betem batu bakufitu balongwe ba cheche ba cellule par-ci par-là zu stade tango ba zu stade tozaka na retraite lokwa tozana ngoboye na yoka kaka telema ale kende na stade kende mona Elizabeth yebisa ebo c'est nzamba ebaki Elizabeth Olangi bon nzamba yeba mutu te nzamba yebi batu nyonso même batu maboma nzamba yeba mais je te dis ma fille mokanda na nzambe lobi boy Job 33 verset 14 à 18 et lobi boy Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Dieu parle à tout le monde. Il parle pas de songes, pas de visions nocturnes. Badnion so za prophète te, badnion so za visionnaire te, badnion so bazala na ba voix audible te, badnion so bazala na ba sensation te otende na yoki awa elakisi ko tozo kende zaboy. Ndenge na yoki awa elakisi ya zaboy. Ndenge na yoki ko tamusapi elakisi kuna za. Non, badnion so ba bongo te. Mais soki balali Zamba yebi ke banganga kisi balaka ba marabu basala biloko ya mabe bazana biloko abomination eza contraire na vie éternelle na volonté nzambe Zamba yebi bana satana nzambe yebi message neti nzamba na opesa mama Elizabeth Olangi eza kineti ya féliciter ya orienter na ministère te message makasi
message ezali nzambe azala komenace toujours ntango akomi na stade nzambe alobi na nga kende yebisa alongola bato ne na stade aluka bisika ketia bango s'il vous plaît alongola bato na ye to bato alongola bato na ye je dis ce que Dieu m'avait bato ya mama wana bato ya mama Elisabeth alongola bato na ye na stade aketia bango bisika kotia bango ngaso na yebisi okomo nzambe abenga bango osepela te na suka bongo nzambe alobi bongo ntango nakei na message nzambe alobi mwasi atika nga te oyo alukuta penza message alukuta yebisanga ke uti epai na nzambe opesanga na bilembo nzambe alobi boye wana toke etale wapi epa na ye kuna na suka mur ya régie des eaux ma campagne na ndako na ye ma campagne ozokende ozone pompe essence kuna mur ya régie des eaux ngambo oyo soki okoti deuxième parcelle nde epa na ye toke kuna abitala pesanga bilembo koyebisanga babiloko oyo ya kofixe nga wana te pesanga bilembo ke nzambe alobi nzambe abibo yebisa ye nakotinda bilima na kankokolo bakobeta match nga nzambe mutu nalobi bakobeta match kuna bakotia kankokolo 2-0 kankokolo basoda bakotomboka bakobotola bango maputa bakobotola bango bachenette bakobotola basak bakosakaje bango nga nzambe mutu nalobi match ebetami na lola beta maboko na beti maboko nayebisi ngai mama o nzambe alobi yanga abi liliano wana okosi nabi nzambe abi nabeta maboko nabeta na kankundulwila na tele po ete lola elongi wana ni kakundulwila kankundulwila yango wana oyebi yango nzambe apambola nabeti mpo na telemi na nga ayebi te nayaki nde nini naye na transport naye na mutuka natie essence nanaye kopesa nanga message kende kosalema te okomona nga nzambe apesi nga stade nzambe apesi nga stade pour 30 ans ngai nzambe alobi stade eza bato ya bakatolike ilongwa kuna esili nga napesi message na longo ebongo mokolo oyo match ebetama ya kankokolo na bilimo sibalukaka Liliane Estelle loka baluka tonge kwe na zelo mais maman problème na ezalaki wana te natunaki oka question moko soki oyebi maman olangi to couple olangi pamba te eza na phénomène to mpe dossier moko depuis bande koleka kocircule tomoni ata mama moko te ya ndeni dossier baservant de Dieu boza énorme ebele je sous-entends que là banda kokepesa message banda omona bana mama olangi banda komona bana na ye alors oza lokwa mama epai ya bana wana naya na bango oza ya na bango parce que le nez na oyo alandi baza quand même na baage maman Olangi ne pouvait pas être ma soeur koka ozala mama soki abotaki na age lokola nga na bota na 14 ans alinga aza mama na nga mais baoyo mosusu ya suka wana yo mpo kobota bango si baoyo mosusu ya suka neti dossier na waloba wana kozala mwana na yo sikoyo tozomona ata mama moko tatika loloba na likambo wana tosengo toyebi yango te tokoloba yango ndeni moko te je crois que oza moto olanda internet très bien ozalaka bien informé voilà oyebi notre sœur servant de Dieu Aksa Olangi naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natia yo na mwamba na minute na kata mpe na katikati ya saki ya fufu oui allo escoti bonjour boni eloko te oyebi ke ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna
kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogarolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana